tolia Bible ezali boye kende na matanga po oyeba kokanisa epai bato bazali kolela ekopermettre yo orefléchir touti kovivre matanga ya moko ya baartiste comédien nini toyebi na communauté congolaise na kombo artiste tobengi Jani oyo asepelisaki biso mingi na bateatre ngai nazali moko abaye kikomédie na ye esepelisa na bambula ntango bazokosala na Vienga Dios en passant na ye jusqu'au na communauté congolaise moto lokola Vienga Dios juste totali ya likambo ya comédie mpo na ngai aza équivalent ya oyo bafrançais babengaki Louis de Finesse. Mais est-ce que nation na ye ekoyeba kohonore ye de son vivant to tokozela kaka mpe toka mpe liwa après tobanda koloba en tout cas so eza na moto ayebi Vienga Dios omonanaka na ye pesa ye parti oyo ayoka Vienga Dios nga naza moto ya comédie papa na nga moto ya comédie baleki na nga bato ya comédie koseka eza likabo oyo nzambe apesa biso tolingaka koseka biso tolingaka place tozali bato baseka Vienga Dios nga soki nazalaka na makoki nde na futi media basala documentaire bazwi yo basali histoire na yo etikali na baimage oza mutu fale oza na baniveau ya koforme nayebi te so eza na mutu ya numéro ya Vienga Dios pesa nga mona soigner directement nayebisi makambo naza nango na motema mais je profite de l'occasion juste mpona kosaluer ke mosala asala etikala elakisa mpo na ngai aza Louis de Finesse ya Congo tofuti bongo kosisa matanga bongo ndenge nalobi kokende epai ebembe ezali esungaka pour réfléchir. Bienvenue sur biso na diaspora. Biso na diaspora ezali podcast on azali kosala comme contribution na ngai na développement ya Congo na avenir ya Congo. Bongo eteni penza onga na vande ezali mentalité ya congolais précisément congolais ya diaspora parce que congolais ya diaspora azali na influence monene na buzoba oza na kata Congo tope na bolamu oza na kata Congo na lingi ndeko nango oza na diaspora oyebaka ke ce n'est pas seulement le gouvernement mais yope en tant que citoyen congolais ozope ko bebisa mingi na mentalité no soko changer te oui tolini ngai na zuipe na ngina kabona biso bandeko na diaspora suite liwa ya artiste na biso Jani na yebi détail te avec précision mena oyo toyoki c'est kazaki ndeko moko azaki na situation difficile na makambo eteli mukanda résidence na ye avant na pote soki 16 ans mais mutu azako waya selon otoyoki ngai leson na zui na likamona ezali boye biso bandeko na poto tolingaka mingi kopesa bandeko na biso na Congo image faussée de notre réalité tolingaka kolakisa bato que tout va bien bisika tozali alors que nous passons des moments difficiles surtout likambo ya oye poto moi quelques mois quelques semaines au lexo ki nino vimbi au meliso ki nino komi pembe photo kokanga tu donnes l'impression na mboka que tout va bien yango bato bengaka parce que monique biso atoza na pasité tout va bien et surtout lorsque tu arrives à faire un sacrifice mbongo asenga ki opesi et confirmer que tout va bien. Pouvez-vous comprendre que Ndeko a Koufi, c'est aujourd'hui que nous apprenons situation des Alagini. Maintenant, on va théâtre. À part Bao Yanzinga, il situation. Batali banda, bisotali banda ya musika. N'a pas imaginé qu'il y a une situation là. N'a pas imaginé. Mais en même temps, je comprends parce qu'on a une réalité à poto. Et là, on a sengi na biso bande qu'on a poto, toti kako trafiquer image et réalité. Tozali komi boma, pe tozali ko bande ko na biso za na mboka. Na se pleki mingi na vidéo mo na monaki dernièrement, yande ko Caleb. Si je ne me trompe pas na komone Caleb, hein, de ko Caleb ça la théâtre, bazaki na nande ko mususu bopa uti poto pour poser une question sur la difficulté na poto sur la manière quelque chose du genre. J'ai pris ça juste de passage.
na seple mingi ndeko kale baza ko insister na ndeko musa de ko contredire bien. Mon frère, je ne veux pas ici oloba maloba pour plaire aux gens. Oyebi réalité tout ça nango. Papa Kale, bravo ndongo sisai na kambwana. Et nous devons prendre le courage de dire la vérité. Tolinga kopé ça be impression congolais surtout kinois. Olingi impressionnisme mingi. Lobela batu réalité oya ndimi andimi o aboyi aboyi. Nga nazo exemple pa Yesu Christ. Mwana nzambe ayena mukilo kola pauvre. Même si batu o ondimilanga lobiko na ye c'est pour l'éternité. Et mais Jésus wana alobi boye oya lingi kolandanga ayeba ke soka la ninga akomeme kurusu ayeba ko wanga na famille na ye ko wanga na même vie na ye apesi alobi quelque part alobi mwana nzambe soki mabata baza na sika ya kolala kasi mwana moto aza na sika kolala te apesi ba réalité na ye azalaka na ndako te apesi ba réalité pe ayebisi batu bo solo soko landie oyeba à quoi t'attendre. Mais Congolais, tu n'as rien, molingi batuba penser que tu as des millions. Tala likambo comme les biso awa. Ko kunande ko na biso na wiki ndenge ba ntisani salami comme en Europe qui en Afrique. D'ailleurs, il a fallu ndenge na yokaki que la première dame ya Congo a intervenir. Dès les premières minutes ou les premières heures elle y voit ndeko. Nana kozela biso charge oh nana kozela biso charge oh donc na bambula nyoso ndeko na sa avani na poto il n'a pas pu économiser mbongo ko permettre lo biso ka kufi bakunda ye là chante na eloko musu na remarquer na biso batuto ba congolais la diaspora to vani na bamboka oyo il y a des mécanismes pour oyeba ko mise les bembeno en charge oyeba ko chambongo pemeni pour lo biso ko kufi ezala likambute ya bato babunda baba no luka mais ba assurance ezali oyo ko couvrir ba frère na yo to négligeable bikambo yo et so qui frais ba assurance on a des fois pour nous sortir dans le Canada une vingtaine de dollars une trentaine de dollars wana occupé en côté mais ambi côté lycée longi wana pende place ko chambongo ko lata nde place ko chambongo l'impressionnisme nde place ko chambongo. Est-ce que au moni ndenge ndeko na biso vie suki est-ce que tirer ba leçon tout ba ko tirer ba leçon il est grand temps ndeko na nga ba congolais na diaspora tous ont conscience que to tomboli buzoba mingi na ibi kende na zo ba boye déjà na kati ba musoba ni ko finga na ko finga mais c'est ça le propre d'un congolais so ko yebise vérité a fingio. Mais avec cette bassesse d'esprit de Onanga, Tokotonga Kongote. Tokotonga Kongote. Et mon bomia Congo Liboso, ce n'est pas le président au pointé du doigt. C'est toi, avec ta mentalité. Parce que Mboke bon m'appartient Moutou ya Moutumoko. Mais oui, Moutumoko. Ndima ozala différent. Les loza iPhone. Oyeba Moutasala iPhone. Autant via Moutasala iPhone. Mais tant que iPhone, tu frimes parce que vous avez un iPhone. Bilambo zo lata ono ba grifo kumsaka so lati ozo frimer est-ce que tant histoire ba tuana o ba tonga bilamba ba modéliste ba couturier on tant la histoire na bango so za na voiture zo ko frimer la Mercedes et BMW so ki nini est-ce que tant histoire ya batu o ba sala ba voiture wana tout ça est belé to vendre na poto mais mentalité buzoba nous n'apprenons pas. Nous n'apprenons pas comment te revendre où il y a des exemples sous nos yeux, mais nous ne changeons pas na mitu bandeko na ngai. Na moni ndenge na mboka ba uti ko pesa. Moi enveloppe pour la bana et puis no ribo ba saki na poto atiki ba na boni. Yo mo boyebi. Na ina tu na onde comme tutikala bo moyo na ngai. Ndengo zala de kumubali, je m'adresse d'abord na biso mibali. En date d'aujourd'hui na mukili mobimbo ozana bana boni. Et bana boni oyo bazana ndaku oyo ovandi ozoko kolise bango comme tata moboti. Soko zali genre ya bana koto c'est de l'irresponsabilité. Tikana ko pointer du doigt gouvernement ya Congo. Tala gouvernement na yomoro nan. Es-tu responsable? Où sont tes enfants? Qui prend soin de tes enfants? Que fais-tu pour tes enfants? Ba enveloppe ba kaboli bana wana na Kinshasa na moni soki 500 d'abord c'est Sili. Et c'est Sili ça c'est certain. Parce que n'endeng na bi mentalité ba congolais banana na ba enveloppe bazu ba ko tungisa bango ezo si nango déjà awa et ils vont presque rien faire avec
parce que Congolais sont capables de réclamer droit de l'œil. Parce qu'ils ont une enveloppe, aïe, pas bien, ils ont pu y en partir. Dans mon qui 5 ça va passer. Congolais sont capables de faire droit de l'oreille. Na yokaki, na l'oreille qui va payer sur enveloppe à $500. Na yipé dans parti na ngai. Donc les $500 va payer na bana wana, na yibité moi nani na décoller na vie na avec $500. Ndeko nanga mubali. Lelo soko kufi, quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? Et loko nini obana no bakozwa comme socle, comme appui pour ba kay liboso. Ba réseaux sociaux yebana, na babaro yebana, ba musicien ba yemba yo. Aujourd'hui tu meurs. Quel est l'héritage abana? Est-ce que osana comment on appelle ça? Est-ce que osana testament? Na testament na yo komani? Na testament no otikeli bana no nini? Et là on yo bâtir le socialité c'est abana na yo. Aussi répartir lango? Non. Biso tozana poto tokozala te luyenge, tout ce qui nous distingue c'est côté là. Naba m'as-tu vu? Moutou faut changer bande konangai. Ce qui biso moutou échanger te Congo za mawa. Et là échanger te parce que biso toza bien disposé, toujours mon ba modèle belé autour de nous oyo toko s'inspirer nango. Boya que héritage abana na yo ezala ntisani ya bandeko bakosala liwana yo boya yango bâti la richesse pour ta famille de ton vivant. Boya culture ya bana bazalaka koto ba msusu koto yeba okoma ekchetchera nombre yebante c'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité pour na mutu mubali za nzamba mukili. Oui, Dieu créa l'homme d'abord. Mubali za nzambe ya mukili. Mutu na yo faut ezala juste. Oza un grand influenceur na mukili mubali. Quel genre na mubali ozali? Quel genre ya mubali ozali? Lelo na vanda to kundindeko. Vanda réfléchir. Quel genre ya mubali ozali? Obota bana boni baza wapi? Quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? Ntisani abatu? Non. Non. Bande konanga na diaspora to changer. Mingi tozala to comme déjà ba 60 ans, 70 ans, 75 ans, tozo kende. Bana to tiki bango na itani. Bana to tiki bango na niveau ni. Bana to tiki bango nini. Il n'est pas tard. Ngama lo banana zara dur parce que je veux qu'on change. Pour ngamo kona nous nazo bunana changer. Je veux qu'on change et nous pouvons changer. Il suffit de décider de changer, tu vas changer. J'ai décidé de changer et je change. Bisuna diaspora ezali preuve il y a changement dans ngai. C'est-à-dire na bani na ngamo ko changer, pe na bani ko apporter yango na kata communauté. Mettons nos intérêts aux bons endroits. To sali bamboula na bamboula en valorisant les futilités. Maintenant to zonga na place oyo eza digne ki oza mutu. Valeur à Congo eso dépend de la valeur ya mutu ya congolais. To kundi ba mususu ba meli. Demain vous allez reprendre la vie, mais oza mawa. On reprend ba même bêtise alors que moni vie ndeko oto to kundi et o tira ta leçon mokote. Wana zande busoba. Yango Bible bi kende na esika kolela pour réfléchir. Ngana réfléchir. Na moni ndenge bazokabila bana enveloppe. Na bini na ko sala po bana nanga ba dépendre te na enveloppe po bato bako collecter. Mais nga moko na testament na komi mon fils est né à droit A. Ma fille qui suit à droit A. La fille cadette à droit A. Signé moi votre père Jean Dinsil mona Mumbunda mona idiofa. Ouais. Ndeko mobali za na fierté wana par rapport à bana yo. Par rapport à moi sinayo. Zala na fierté wana. Signé moi un. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Ce qui m'a le za na nzela salele yango vidéo oyo. Partager yango na bandeko nyonso na réseau na yo bayeba yango. Koluka to yebanga na zanane, c'est pas important. Zoma loba na lobi so na sagesse salela. Oh yepa uti yepe nani. Koluka te ba toko ba star parce qu'il y a des stars qui vous détruisent aussi la vie. Fungola matoi na boanya, zwa boanya salela. Mwana mukabeta rambunda, mukolope akoningisa loketo. C'était Jean Dinsil.